Bote la bino balandi ya bongani ya média. Merci na bino tout beau vraiment temps Kolanda. Le clan des stars lelo ils ont représenté par Tanya Mboyo, agent de la presse congolaise. Merci na bande dans le monde entier. Merci partout dans tout le monde. Bato vraiment bazolanda biso partout na bisika bizwa me bino. Balobi mingi c'était ça kaka moko bongani ya média. Vous s'abonner trop vous s'abonner trop parce que mamba boisa kana bongani ya média. Donc merci de ba fanatique tout. Merci à mon vieux Claude Lukebakwe, l'homme de jugement par défaut. Merci à Viens Swell Mambo, Balbi Congo Suisse assistance. Donc maman bon on essaie à faire bien Viens Swell Mambo. Donc le lot vraiment tangambo, église de la presse congolaise, Ayambeli Bino de famille tona puis na gauche na ngai naza na fille na droite na pardon naza na fille na gauche na ngai naza na garçon tous un peu na moi débat auto mais un peu ko débattre en lelo par rapport à vie sociale et puis vie à bateau ya bana Angola na bana poto un débat wana je vais lutula mtasenga en direct d'Angola aigle de la presse na kati ya Luanda donc mtasengi que débat oyo ufezala bana Luanda baleki bana poto na mbongo bana Luanda ba osoma mapangu bana Luanda ba osoma maminene tandis que bana poto ba osala le hôtel ba oyela kaka du verre ba oyela kaka ambiance ba chéri na kin éviter ceux qui viennent à Claude Lukebakwe na roloba nini. Donc je suis avec papa Langai a se présenté et puis maman n'a pas se présenté bangonde toko débattre na bango pour un sujet ya lelo. Bonjour. Ouais, bonjour Yangande ko moi c'est Kitoko. Ngana se présenté na kombo ya Kojak Fongo. Kojak Fongo. Ouais. Kojak Fongo aux simple, aux acteurs, aux chanteurs. Bon, ngana za vraiment artiste complet. Côté les chants naza, côté danse naza, na sala sous danse traditionnelle pour na sala rappeler sous na ba cinéma. Donc artiste complet bena. Merci la bomoni ndeko nanga ya mobali et puis wanazana ndeko nanga mwasi. Bonjour. Bonjour. Kombo Jackie Kamwanya. Jackie Kamwanya. Oui. Oui, ayebi. Jackie bina déjà na c'est so tal ba clip belé ya Robino ya Manwako na beta pas bil pena bina. Na bina nga déjà ce que le toye to pesala makambo. Mais singa bata poto na batangolo mais o nga no moni saka batangola o bata poto nga ndima bango te. Ah bon? Maman bandi bien Jackie habillé o ya mona ezaka bato Angola po bato poto ya ndima bango te. Jackie par rapport à nini yo ndima bato poto te? Bata poto bakosaka biso bakoya na king awa na mona elomo bayaka nango te bakosa tuna ba parfum na bango le couteau ya ba douche wana mais mutangola so utangola normalement ye azotonga azosamba ba minene yo sepisa bato bata poto nga na mona so ba ila kama basi ko kanga basa batukana ba flat mais batangola so aye aine na kwanza nae ekotonga na kine epi kina tika femme na kine ekotonga mais bango so ba ke poto ibela aïe la bato gel de douche aux hommes à ça m'a bé c'est ça yo capable m'donner un gel de douche yango yo oyini pochina yo yebi ba héros mona na su te to comment mona ka ba kwanza bon bazo kosa biso yesolo ko Jacques alobi ya mona ka ba kwanza bata poto ba ya kana ba gel de douche par rapport na yo ya lobi ka ya préféré batangola ba yo tonga par rapport na yo est-ce que vous avez même moral na Jackie? Na rose à la d'accord na yété parce que ya liboso peut-être as victime ya marambo ya zoluba mais eza batunions touté pour ngana roloba même ngana quartier ngamo na vani même na commune ya Lingwala nazana batu belé ya poto basala banda ko sala makambo bazo somba même na famille ya ngamoko basala makambo ya dégâts angolo ya zolobelana angola kutu ya kala tango pena diame monana ba somba te bango ne ba ki bata folie ya ba bêtise na mikole uti ko leka fa ba chanter bango kutu président ba koma ina problème à dollar e monana te lelo nga na za ko informer onde ko na ngai na bina bande ko na Angola ba tangola ba vivre na bata poto donc sans code ya poto à vivre te. Ah bon? Oui nga no fungulela yo nga na famille kuna donc ça vérité on a biso poto nde makambo design makambo tout yango nde danger. Maman la somme j'avais le tout la carte à Luanda balobi bana Luanda bakomi ko dépendre na bana poto c'est vrai ça mais ngana iba o bazana ba poto ndeti
Mike Mandeke azana poto Eric Mandeke azana poto atindaka te mais omona sœur moko akenda Luanda kala Nicole Chipeng azo sala makambo awo ilekeli nga moko maman ne dernièrement otokufa akundi maman ne me trope pour kunda mtu combien akundi maman ne pe alongoli maman ne place azalaki asombeli bango lopango ya bien le papa na comment se comporter bien namona batapoto bakanguna ba fils Mandeke atindaka ni donc ba bengo apela pamba ebe na kotinda tozela ba machine eyate to nebite so to zela gel de douche to ndenge nini to ba parfait to pompe na sama pika to ba stick banda to zela bango to ka ba pel mais bazoya na bango ti ndi bazawana mais ba Nicole Chipeng ba ke ba position bangola na sika ba otinda bango na omona bango te to solaka na telefone ka kota WhatsApp na sola na yo boy na boy ebele be na lembi na nga ko sola bon na WhatsApp to linga ndi bato ye na kini nde tonga ba sentir yo gete Eric Mandeke ya kini ya tonga ki mais yo zo ya kini wela so ba parfum na kini ape quand même ezalaka kaya poto des êtres nécessaires. Maman yanga ngambeza ya koyinda Emmanuel Fernandez na kati Allemagne babia beza ya koyinda maman chérie Tamira Makuta na kati Londres ngambeza ya koyinda awa par rapport que bana Angola ba l'équipe bana poto na ba moyen pour bango bazotonga bana poto baotonga te babi bana poto mingi na kinya zaka ba chérie donc yeso yeshi aye oyana na ba omona na 4 valises 3 valises et demi aye moko ya olata donc demi wana mukio kabela ma master mande ko manini oh ya pe wana baye baba ola ba carré club baye baba ola ba bati tout ba temba tout par-ci par-là baye baba ngo par rapport à ce que le par ya bana poto est-ce qu'il est vous êtes d'accord na mambolo bakeba na poto nyonso batongaka on a ça d'accord et puis on a ça quoi affirmer yango parce que le rôle ya komi na mamba exemple a PCPC exemple nga na ko PCP exemple ba Gaston Fongo bazali ba vanda na ba Londres wana aya na 600 époque ya wenge 600 arenia nango aya na 3 remorques oyo bemba Saulo na le père azo louer zo memele café c'est mon oncle vous comprenez aux huiles sous na veni na bisonan aux homotena même quand on a famille bagabe bizenga ba nati bizenga ba tebele bazo basala makambo na ba Kinshasa bazali yenda za la claire aza victime ya parfum donc à cause maki na parfum yango wana sikoyo ekomeli ke ba tunyo nsu baza mabete to boyite partout ba bazali ya mabe bazalaka ya malamu bazali mais majorité ya bana poto baza bato babulaka loin et puis mutu daso loin Kinshasa na bula ko mapoto c'est que na ba ambition lelo so tambuli na Kinshasa biloko ebele tongama no ezo tonga meza bana poto bana ngolé loko te net na mito soke na ngola mamba osa bango présent na côté sika kuna côté kata na balabala te lunda kuna bengani bango abengani bango kuna pesi diame bima rezongi ya bango bana mboka bayaki omune bango te na nini awa babimi na lufu mama Jacques abiza loko na cause ya victime pour na parfum te na kini ana somba parfum ka parfum na bango te keza solo ya kini pe aiza solo baosani batapoto non ndima batangu Luanda makasi pe na ndima bango so baotalanga na ndima bango pe boya baosomba ba parcelle lelo atike tata na mama na ye muta poto ya kana ba valise blamba ba kapo ebele moi makasa olata ba kapo to mone lo mo o mona principal mana moi te akomi JDT auto JB akanga neka na boîte moko boya banga moi nzoka te po lepso ka ba bilamba to mona ta lopango mo asombi te ouais bato ya ngola ya okumisa na ba vacances mona bango ba ebi près obima mais bata poto vacances nyonso omona ke bazar mais eloko boso pa nebso ke bayaka na vacances niko Chipenga otoza na kin pacho Chipenga za na kin Olivier Chipenga na kin bango nyonso baoya baya tindenge ni bazoya ongala mona minso pacho Chipenga na kin Olivier Chipenga na kin sois de guerre na kin nawa tanga wana batekaka na wenze na ba wenza mabor soki babengaka nini ah bon médecin batekaka na wenze na yebeli bango bayaka na kin awa batikolo teke lote bon bayaka ndeka na mbongo na bango kwanza na bango basombi mapang bazongi o balobi pe na Luanda papa yom tozwa part maman yozwa part bana Luanda babi Luanda dollar ekomi cher et puis dollar na kwanza donc moyen ezate est-ce que ba kokaka ko ba kwanza ba ko transfert ko changer en na dollar pour passer le pas on bazalaka to landa ba raison dite linga monda na misu yo moko ponga na moni ndenge bazoye ba pesinga kwanza na ndina changer na super ba pesinga dollar normal bata poto ya euro so 1 euro au changeant ba peso combien
non moi basomba mapango ya te bavana na bango kaka kuna bagarde tension batangola bayaka po basomba mapango. Merci Dimitri Bongania. Le bion de Makambo, maman bonne sala rakura ça bombale atala maison à moto par rapport à l'opang ou par rapport à G ça bien à vie maman chérie. Donc bien en Claude le Québécois l'homme de jugement par défaut. Ah va le bibendo. Bébé de tous les tas blabla bendo donc personne ne minute tu bozolanda biso tozo continuer toujours na débat quand de to loba ezara bien otiki bande kono na mboka okeko luka tango ozui ça l'appelle lo mo ketika la tamu elembo moi ça na na suka te ya moi si jour ekauka a ya pe souté mais tango ozama mke na yo so bima lo pango na yo melo mo bosali bande kono yo et ça peut fierté na yo à la longue ya bana na yo pe hein tout tika mo ya ba jeka ke ba fille et tout nini boselo moti botonga nde bosala nde to monande bongo nde zala na vie hein. Eh papa. Oui, ils ont dit que wana beno lobby okosité na vite luka rapport totonga totika biloko mo parce que lobby lisolo pe beta marketé atala ye mosala sala ki yango lelo ba fouiller nango yango. C'est ça, tout à fait dans la raison. Mais quand il y a poto mo boye dans la communauté vraiment na boye na ngapi minanga Western Union ayaka ne ayaka vanda kana ba flat azan lo pango te no banga manini kombo te ya leta banga to FC chichi me ayaka vanda ne kana flat asana bane belé ni mona poto kutina benge papa poto pasa de amokolo aza de papa aya on est gavana na flat asa le te vina ezala kaka ba petit bitinda ba kena lukele ba chéri a changer bango lokwa ba capone ya changer pendant la journée a changer bango lokwa ba sengle na ye mais azana le côté mais jour yindela kaye na ye biso même na flat wana ba bengana kaye po azanga mbongo ya kofuta flat esenga kazonga famille ezapi na bona la tanga kombo ekoma oh finga biso bana commune boyo papa botasi mabozonga moto Anto tabe famille yango asombela bango pe lopango te. Tant ba bengano na flat okende wapi. Famille ba monya te ro na yo te. Apo ebisanga poto. Papa vanda no na Luanda, makambo ezo salama na Luanda. Jackie sko yone na mito vandi beso passeport e yesiko. Balobi Jackie Angola yango yo Suisse esika vient nga Suède mambo azali vient na Claude le Québécois noza. Ba proposer des pays wana yo kendo wana. Non, que non, Angola, liboso pona sumbe ba parents na lopango. Pas ni to suka kana Angola. Après Angola liboso c'est que après ok poto. Mais on va en Angola. Pour nous en faciliter, les qui sont zumbongo et sont balpon. Pour nous souhaiter na zumbongo, ils ont bombe na katanda pour nous garder teinture. Mais alors faut nous souffrir na vie pour Justina zala bien, famille zala bien. Pour papa la maman ba kufi ba tikinga na baleki, ba tinga pe na ba grand frère. Toko tela ga lopango ba tikeli bisote. Alors pour na bunda na ndenge na nga pour ba mona kete, chacun salelo mo boye. Pour na ba grand frère na pour na ba grand sœur na pour ça nga moi grande fille quand même. Na ko samba na prestige te. Ouais, Dorango, femme d'affaires, Dorango, le poto na poto. Donc, Walobi, Yonde Makambo, Glody Iani, le jeune n'est pas tôt par rapport Kaka, Yagé. Donc, papa Langaye, question, on a posé une question, on peut poser, les lots qui des passeports, et Walobi, Angola, na poto, yo, opona, pays n'importe. Ngako kotsela mi baliti. Donc, c'est un moko. 4 saisons bala moko. Moyo ya Angola. Tala, ya poto et ça benaire moko malili et puis de commencer mamba oloba na ebité soka zo comprendre oloba nini. Ayebisanga ba kayu esalama na poto na Angola. Nani oyo azana kayu asala na poto za toucher ata 1000 euros to 1500 euros. Moi na bango engala kate mais jour engala kezaka mabe. Lingo souffrir ne lo morbe soko zui. Bato pe na quartier ba beti li solo te garçon na souffrant et to ki la so ba teinture moko na ba parfum na ba stick mabe makasi ko yango lo na zolinga na yebisa yo omoni mu pepe ya mvula soki ye e ko isaka ba manga mais manga nyos tout e bikitara ya rozoka te ya kopula te bato yo zo betela masolo yo za victime ya parfum ya deo oh yo boni yo ko benga pe victime ya parfum belé boyo parce que ezo monana oui ba bakanga makuna ndeti ba fils mandeki wana banda kenda mama ne kuta utso kufa tinza ta ni eloko bakundi mama na ye abeta kali soko te no kita kin ba petit bozanga na kin eloko te papa soko kende Luanda beta kali so Luanda yo pese exemple ya fils soki mandeki ngana pese siko exemple ya Mathieu Onoseki o azana photo azana dépaxel mama to comme na débat bakasi bala manda tena ça veut dire ko ina papa Angola na Europe tout le bakara bongo parce que balobi que
ndeka to betel solo bana Luanda bana poto bo prouver pe biso te bana Luanda ba Luanda trop de moi kunelo malongeza te o pa lobi ke bana poto kuna malili bazo tonga bino mosko batu boza kuna bo prouver biso à comprendre bo prouver biso donc merci na bino oyo bozi vraiment tala neto comme vraiment na suka ya tranche na biso un mot comme conseil na yo na bana ya poto oyo lobi ke ba tonga raté ba selo te conseil nini ko pesa bango pour yo zo le bango pour le pe poza kuna te bango pe bana ba réalité na bango ba mona kuna un mot de la fin pour na bango en tout cas pena onga na loba jaki kamwania ba o baza na poto boye bakandinga osala botika pe batuna kini awa bazela rabino bazela pe bosela bango mwelo moko boye ekotela bango mbongo izate ke bofandaka kuna bo garder ka ba teinture te mais ba o baza na Luanda loto moni bele batongi na kini awa ba vie musuba kena ba poto batonga te soto bitu tanga ba kombo na bango boloba ke o te mona wana zaka impoli mais na respecter bango ka tous les respects je vous dois basa ka ke ba ya kini batongela ba famille na bango batika ba famille yango na en tout cas bata Luanda bo rumela bino na pisi mno libende bata poto bazwa nzete po bakufa avant. Ah bon, j'avais lu tout la presse, aigle de la presse na kata Luanda balobi yone makam le grand journaliste na kata Luanda d'Angola. Baba est mot de la fin na balandi o balanda biso na bonganya télévision mamba bo faut bozonka na bonganya média donc bonganya média ndi mambo bozo mingi bo s'abonner na bonganya média donc ba débat kanombo ya sersi bo ya classe ya makelele te ya bêtise bo bi atoza ben telo mikolo po te bi ke oh mona pas kokotala papa maman na 10 ans tala pas azwa pema idée conseil ya ba yande ba olo ba pour à la langue asala oyo ba ya ba olo ba azwa ya malamu ya mabe azwate mot de la fin on a bas la poto pour bio mingi 4 supérieur 4 saisons donc le mot de la fin et puis moi conseil na yo envers bango ouais nga conseil na pesa d'abord na bana poto ba continuer ko sala oyo basalaka parce que bango so batindi toyebi bisika to nozwango ozo mo sentir moi split ça au vandi pe ba servir au bikini biso kenda ba mariano te po bango pe bazona maboko kuna la wenzete biso vanda venir sika mo malili ya likiti ba servir à l'aise donc lo mo ya ndengo wana donc balangola bolimbisa ngai na oloba bena na osolo ba kuna zoksa binote mais ça que bossa l'effort et puis effort bossa la déjà ça va pas bokende poto vous comprenez donc bo bunda bokende poto mais bande on sa poto ba koma kuna bazwa déjà ba ya kande tika makambo na poto donc bana poto ya bino yango na bige bossé puis la pour défenseur na bino e fitir na bino pi donc dédicace numéro na ya téléphone dédicace na bano numéro de téléphone 080 numéro de téléphone pardon parce que au dédié déjà battu est belé ba ba somi ma pa on va continuer sur ma pa on a pas en plus de 143 plus de 143 ningi la belle à lobby 89 56 50 620 donc 89 56 50 620 après c'est ga mbote na famille fongo mobimba bizenga ba vena ba matono seke ba Paul boza partout donc ya bino yango ba Michel tokos. Merci Jackie Kamonya to komi vraiment na suka ya tranche na biso un mot de la fin na yo un dédicace na yo na bat na yo na numéro na téléphone même super maman Angola ma tellement ta magani ni mekwanza pe ko ya na nzela ya Mariano kande te ba benga te azaka na posa ka ya kwanza yerote ona koloba ka ke numéro na nga téléphone plus 243 090 30 88 573 090 30 88 573 na pesi mbote na nga la femme na nga mobimba ya na ngai tous les respects je vous dois Tito Alfred na lingaki mingi po toka na mwambali moko bato nyonso balinganga na pesi bombote na pesi président na ngambote na linga banka mwa mingi merci merci vraiment Dimitri Bonganya to komi vraiment na suka ya tranche na biso ozaki bongo présenté par Tanya Mboyo aigle jaune de la presse congolaise merci na bon monde entier bino bato ozi vraiment ya kolanda de clone de star lelo merci na boss na ngai balobi ye patron simple batanga tanga pina komoni mingi te umene siroza balobi 9 lumière ba gros bisous na yo place aux ali ba mbote mingi na vie na ngai Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut seul mambo mon vieux donc là ba pilipili mo seconde bana poto émission tozongela ngo susu omoni ye so razeta kuanza yo laksa bino ponga na uzwa na yo laksa
Merci. Zaya olakisa. Ekoti kindoki. Ekoti kindoki pe na bondoki na papa chéri. Ah olakisa. OK ko luwa ngote hein po yana ngoyo olakisa. Ponga ba kotinda nde. Bo mona ngo. Merci. Bien nga swel mambo ana kata Suisse mona Suisse atongo. Maman nga ta mère makuta na kata Londres ba lobi la reine de Londres. Ta mère makuta motema ya moros lolingo. Donc boza forma mo ebele o bozo na nga par-ci par-là, Joël Lutula, aigle de la presse na kata Luanda, Glody Yani, le jeune Pato, hein, Babionde Makambo. Donc merci à vous tous donc. Bye bye.